Oui, bonjour fidèles internautes. Comme je vous avais promis qu'avec nous, toujours dans notre site Reçu TV, il n'y a pas de déception. Reçu TV, toujours chaîne à l'Icolo. On a chaîne à World Banini. Donc, ça, c'est votre émission Rendez-vous des stars. Rendez-vous des stars de Tozolo Bela. Le micro, on a besoin d'assister un micro baladeur. Mais avant qu'il y ait sa micro, tout tambour sa micro, je suis avec notre invité. Il est là déjà. Avec nous, il s'appelle Sorbo Papa Liputa. Balobigaye Pazo Pesa Makamo. Parce que na rendez-vous des stars toujours batuka ya makambo soza na makambo te ba rozwayo ti donc ngane kaka na kati ya Reçu TV. Je profite directement de dire un grand merci à maman Christa Powell, veut dire que maman la patronne mutema ya papa Bruno. Pourquoi pas à toi notre cordo Gibal artiste balobi gayone makambo, et pourquoi pas la personne qui est derrière des caméras, c'est Guy le chamobala mwindo et V Douglas balobi gave yo talara yo to kozangisa to so to zangisa to ba bomma veut dire ba souci. Oui, c'est moi Hassan Mboma qui parle. Quand vous contactez-moi sur plus 243 81 41 78 007. C'est mon email écrit. C'est mon numéro WhatsApp. Vraiment, tous en posa ya ba remarque na bino moi ba commentaire na bino ebo la biso. Bota l'émission dans ces beaux salles à commentaire. Tu es barra place ni tout sali ma bé poto bongi saka. Vraiment, tout ça vraiment na posa nango. Oui, je passe le micro avec chez notre invité d'aujourd'hui. Bonjour Star. Ouais, bonjour les sous. Bon, moi tu là, salut monde entier, bon qu'il m'a bimba bon la bino. On a senti déjà qu'il y a une référence. Bah, on a référence, bah, quête le Famandou, arme lourde de Vaudour, 555. Combien de bangoyo Papa Liputa? On a mis ça dans le Papa Liputa pour le long de tout le monde, on a pantalon, mais on a les lits. Non, on a raté ma cambo. C'est-à-dire, on a ce mot Liputa là, tu as mis les gères, bah, t'es nié, ça l'a. Bah, t'es ni moko pentacle, bah, t'es ni moko boy, bah, arme blanche de Chaplin. Et rabateli moko règlement fait on a bateli makambo bateli boulot si qu'on de bon mon garadon na zande à service quoi et 5 mois Mongolo comme il aura trop ba artiste tout et puis tozan likamba munena o eleki na kati mboka na biso ya RDC oyo muninga na biso muninga artiste o azape moko président héritier Watanabe boyebi makambo oyo tiko leka pona ye awa yango wana vraiment tolingi toyoka yo etake yo pe artiste toyoka réaction na yo ezanini donc ya koyoka makambo muninga ndeko asali ona biloko ya héritier Watanabe ngano benga ngo ba boara. Ça veut dire. Cela veut dire donc ça va Lettonis, donc ça va Ketenus, et ça va Picasso, et ça va verbalisalité, et ça va Rambo Oyo. Tu as vu au moins dans le monde d'abisso il y a art tout ça mais belé la rabisso, mais belé la rabisso. Ça dit Richie Watanabe, je ne pense pas y n'a pas na Yarosla Betiso. Et Zanine, n'a limité. Bah te belé au bas sali bah commentaire ma bépon héritier. Ba musicien tout le monde yango ba comédien musu tout le monde yango ça dit ba tambosi ba be bon héritier je ne pense pas bango même dans ba téléphone na bango ba zangi ma rambo wana wana za vie privée ya mutu na ba téléphone bango tout ba zangi yango te mais siko Papa Liputa selon yo ozo mon héritier salagi ma lambe salma be et ça ba BBC une réputation na ye ba BBC po ye moko ndazo filmer yango ye moko azozwa papa so nga na mi filmer yanga peut-être na moi si nanga to na mi filmer yanga moko eza yanga moko na téléphone eza vie nanga privé na otya na téléphone na code ba code nanga c'est tout so amoni e komi libanda je ne pense pas même ngana ko komi sambusa to Watanabe héritier ko komi sambusa non eza nini ya on to na dubi eza ba boara eza ba ketsu salmsin eza ça dit mutu bon bien héritier auto somba chombo a changé chombo na yende zali ka pesa ki mutu alongola ba donner ça na chombo wana a partir wana no moni ba salirier. Tout ça la clé mutu héritier au samba boara wana te et plus na bandeli les sous bato ba BBC réputation héritier bato ba sambusi héritier Watanabe na limite bon ba zango na ba téléphone et ya bango za oya bango za ba vie privée na bango po ba bomba yango so ba salirier bango pe bongo bango ba ça peut-être. Ok, merci Papa Liputa, mais selon moi je peux dire que les choses qui m'étonnent, Ezaki Akomona, excusez-moi d'abord par na terme on a lina pour bimisa, ozo sala, ozo sakanana moi sinayo. Mais pourquoi comme à niveau comme on a filmer et en plus net total vidéo on a c'est regarde la caméra, fille azo boya. Regarde la caméra, on regarde la caméra et caméra na niam parce que ma téléphone a été. Est-ce qu'on filmer d'abord non? Ça vie privé et ça te que ma kambo ba tu vas salir en go ba ko bisongo, ba zuba tambusi image na ye. C'est clair. Selon toi, tu trouves ça normal? Nabi, hein?
d'autre part eza normalité pour basalir loko le komi na misu ya bato wana komi ki normalité pour ba komisi yango mais na ninga ki vie privée na ye asala ki yango filmer eza ya ye na téléphone na ye arotala na ye pe yango eza ya ye et komi mabe komi na misu ya bato na misu ya bato eza héritier te butu abimisi yango yete basali baje à partir il y a téléphone c'est clair. Mais d'autre part j'ai entendu que héritier à lobby wana eza avant goût arosila wana eza dans ebandeli makosila nana ye il paraît que mobile na yaza producteur amélé héritier $50,000 yango héritier sala qui on pona vengeance approuver mobile ne que oza et l'autre côté na saka na mwasi na wana eza babuara et maman on le tebe sayut eza babuara eza ba ketunions eza ba liomdicine eza ba solo moko boye so landeli soux nango au moins eza ba jare bato bazolo ko ba diminuer des héritiers dabi ke kala mingi tal bombe ne fobima ba on ba diminuer ka moto na tembe ba on ba diminuer carrière na ye et ça va passer sans souci ba tulana biso artiste comédien to mo selon babuara alors biso tout artiste au moins adage mo balubaka et là ko oyesi yote esi mutu mususu ko beta piololo te polikambo ezwaka mutu je ne pense pas ezwa nyama mukolo yope ezwa yo pasi no ezala wapi so no ezala wapi lo ezani eza bache batika eleka eza mu pepe eleka nango eleka to compte total ce qu'on suit les sous eleka nango. Ok, merci beaucoup. C'était notre invité d'aujourd'hui, Papa Liputa. Mais bientôt on a fini avec lui. Toujours tambosa micro, toujours ça le système micro baladère toyoka pe réaction bandeko mususu obazo loba toyoka selonde bakoyoko loba pona ndeko héritier Watanabe. Papa Liputa, nous sommes presque à la fin avec vous. Na éviter ceux qui moi liloba be moi mbote na bato balandi. Soyez le bangana loba gaga. Eza mon pepe koleka héritier Watanabe sala mobali. Salaka mobali garder bandu dayo album Neso Bima. Félicitations les gens ont moi quelques sons, c'est bon. C'est pas facile. Félicitations. Intervention. Et ça, les artistes, na ça comme itala na place, à part nous qui dans la place qui bubali. Osomona. Cela lui bon on a tellement d'intérêt héritier, tu as tellement d'intérêt pour moi aussi. Osomona donc ça ba bloro mo ça ba boara, courage mon frère Makamiro Leka, et ça mon pépé. Mon pépé, je ne pense pas baro kango na tuyo to baro kango place bopo et ça la kaka école kanango. Pour la beauté il a qu'est rapide, ceux qui n'ont pas sans beauté, na prêtre. Eric Mandala boss rapesa bembote na boss lisusu Abedachou boss ya Pembe boss Abedachou rapesa bembote na apôtre Misaka prêtre mondial apôtre Misaka prêtre mondial rapesa bembote na Norbert Misaka prêtre ya Bandal Norbert Misaka mbote rapesa bembote na Mamadou Arisho ya Bibi Chamala Aigle jaune Mamadou Arisho Bibi Chamala na pese Bénédicte Chamala na pese mbote na ba famille tout na pese mbote na sali batu tout ngayo sorbo ba quête Ruvamando arme lourde de Vaudou 555 Papa Liputa na lingi bino tout trop na pese mbote na clôturer na combo na pese mbote na maman na Julie Mayala na pese mbote na président Bonabo Monsieur Yoji ingénieur de Dominga je me limite la merci. Ok, mais na oluka yo kara na oluko to sala émission à classe mo bossa ni mutu mo inosbi na ke ila biko. Et on m'a dit, il m'a essayé de déjà comprendre. C'est bataille de Papa Liputa va comprendre l'homme de Kiri. La baisse d'un botte national. La baisse d'un botte national de leader, Jean leader. Taraga yoli makambu. La bête on est Liputa na bête on. Ok, merci beaucoup. Gelo château ta musama micro na biso système micro baladère. To ka tozo landaka moi intervention pour héritier Watanabe. Bonjour Ndeko. Bonjour. Oui, moi c'est Hassan Mboma Gilove Oeza chaîne na biso Récit TV. Yango lelo si na biso ya lelo eza pona ndeko héritier na yebi ki oza mwana Congo oyebi makambo ezoleka. Ouais, maman na mon équipe c'est aventure. Nora héritier asali moi sex step. Na romona on a vidéo na chumba master mob. Mais pour na héritier ils ont pas bloqué moi ça erreur moi pour une deuxième fois et sous erreur té. Et comme sikoyo omoni un d'abord bon médecin a senti que pour na moni a une actualité. Oui, ya solo na. Oui, héritier une actualité. Mais héritier c'est un star non? Moni star a na constance té. Parfois succès qui t'a parfois dimnara. Sur la star il faut toujours olinga ozala toujours na top. Cause na top et na ba méthode de belé ba ça gaz na top. Parce que héritier et l'autre timbelier. Top n'est pas na feeling na top wana akoma min ko jouer na biloko ba sex step. Oui.
pour nga eza déjà la deuxième vidéo héritier sala moi to mona sala na Julie Gitima soit disant pe sala kaka o chombo na nga na na boto réparateur sala basali boy nga na moni deuxième vidéo na héritier et comme ba jeune eh c'est ba jeune oui ba jeune héritier pour na minute na chomba mutu no ce vidéo na ezali oui o le ka partout na Facebook site ni internet oye bito à YouTube total auto mona ba chomba vidéo héritier ça. OK, merci beaucoup. Moi conseil na lisusu na bandeko bazo ça ndeko héritier to boyite moni biso to za ba bantu babiloko wana na ba chomba ba nyonso ezala ka maison mpe to cha ba code to cha bombe belé pas en plus nga même na ti chombo na réparation ils na code so dans ba bilo na longoli comment na bongo biso to mindele te mindele basana bango mindele ko publier to boyite héritier pas ko publier mais to za franchement to za ba bantu to za ba africain to se respectaka un point très to za peine ba limite na bilo musu ko chaka kitoko te héritier ben pas tout sûr on peut essayer mais prochainement et ça sous bien te. Merci beaucoup Nayon. Ouais, pas de problème. OK, merci. Oui, Gelo Chateau Zaka tozotambusa micro balade to meka okota tana mapangu to yoka pe bandeko réaction bandeko soki bakoyiko loba nini pona likambo o euti kotalama na ndeko héritier. OK, bonjour ndeko. Bonjour. Oh ezali chaîne Récit TV, eza site TV. TV oui. D'accord. Ngai komona nga Jilove Hassan Mboma nazo yoka. OK, merci. Lelo sujet na biso eza lelo tozolobela pona makambo oyo tuko salamela musicien na biso ndeko na biso congolais héritier Watanabe na makambo oyo bimi oyo bapanze na ba téléphone to yoka réaction na yo to yebite soko yebi makambo. Non, réaction na nga ezana honte. Attends que nous sommes des Africains et des Bantous aussi. Oui. Toyi ko imiter mindele na façon anate. Parce que mindele ezala business na bango. Yo zo moi si mutu o draguer na kata chambre. Ozo ba no loba que na leki mobile na yo attend que un star. Balingana ka déjà. Non, balingana ka déjà. Ye azo imposer moi si que a loba ke na leki mobile na yo. Tout est là les réseaux sociaux papa. Et anormal t'es les journalistes. Et anormal t'es les Sony. Et surtout pour la justice na yamboka na biso. Pour na yo oroloba nini pour héritier na minto basa l'héritier nini ou bien basa toloba nini vraiment. Pour en tant qu'un Congolais et Bantou aussi, il faut passer la justice. Bakanga. Il faut, je dis bien, il faut passer la justice. OK, merci wana zalaki réaction ya ndeko na biso o tozana awa atukoloba tozotambusa micro eza micro baladaire bandeko mbote na bino na oleka mbote na bino bandeko mbote vraiment tozotambola kaka na sujet o eza Récit TV tozolobaka likambo ya sujet ya héritier Watanabe o aza musicien na biso aza pe moko o edikaka masse edikaka public lelo na makambo o ekomeli na ebite réaction no eza nini. Ah bon, makambo toyoki yango donc même si ne totalement ba réseaux sociaux et puis si passe maintenant passe parce que dans passe na so n'est impossible dans banda Congo banda na to mona biloko wana ti que yo ozala mwasi na kata ya chambre en plus yo moko pe susu ozo su nini ozo su image ya yo moko na mwasi ne bozo passer rapport pe tozotala ngo biso totango na réseaux sociaux donc na ndenge loko zo kota tina nini donc c'est impossible. Donc balobi ke héritier lobi ye atikaki téléphone na ye ndeza téléphone ezwaki pan akeba bongisa wana eza vidéo nde komaka biso ba jeune ozo sala na mwa makambo na mwa solo bite na filmer na bombango eza caché po na nga moko siko ye era ke bongisa téléphone ende ba bimisi ye mais ezaki volonté na yete. Ah mais c'est impossible parce que il y a quoi filmer ngote il y a filmer ngote parce que déjà aux passer rapport à moi si ok filmant pourquoi mais tu sais comment c'est que qui volonté là ça qui peut ça ma bon et comment il va publier même si dans les réseaux sociaux. OK, réaction dans les années pour basala et nini bien okoko lobani ne tu conseil. Bon bakonza mboka na biso fo balandelika mala de près parce que ngo banda eza d'ailleurs le komo ngo banda ndeko banda c'est ce qu'il faut bakasa ngo po et comme pas bato belé ti donc on va faire passer par la justice donc na ndenge mo pena ki no
ndenge mpena ke balandela mpena depuis. Ok, merci beaucoup. Bonjour papa. Oh, bonjour ndeko journaliste. Tozotambusaka micro na biso mpona makambo oyo ya ndeko héritier Watanabe oyo aza moko na biso asungaka ayedikaka masse ayedikaka public lelo o makambo ekweleli etake yo pe papa héritier aza leki na yo aza nani nayebi te réaction ekozala nini? En tout cas eza passé mpona komona moto la star lokola héritier na niveau héritier akosala surtout asali te po eza salité mpena salité koma mpena kosabote bamama kolakisa mpena molumbu ya mama oyo aboti ye kolakisa mpena bolumbu mpena bozomona mpena bolumbu ya mama po ani biloko ndenge wana à part ça na niveau héritier akosala biloko asali te à part ça tongoza baafricain. Donc en bref kaka héritier faut subir conséquences na ye de justice mpena face à la loi oyo aye en tant que justice ezali il faut pena asibili pena afa kene pena prison soki bakati le 2 ans so bakati le 5 ans ezatake lokola ngai kinga lokola aboaka kingari ndo basa intervention rien pour so ba continuer kosala ka ba intervention eza ba jeune ba musicien biso to somba ba sele na bango mbongo bazwaka ba imana basi na biso ezalaka te soki ezalaki mwasi na minute olingo osala nde mais ngai so ezalaki mwasi tanga tuka penza héritier mpena toka mosika po na façon donga susinga na zano asambusu na bamama mama kaka ezala mama waboti est-ce que vraiment héritier mpena na raisonnement na ye aza na bapara aza na mama aza na baleki aza marié aza na babokilo asambelaka aza na mwana mpe bana aza na bana vraiment siko mwana oyo ye amona molumbu na ye molumbu pena oyo pena ezomona pena molumbu héritier mwani boye non en tout cas pena na part na nga pena justice pena asala oyo etangama justice mais so ezalaki kofielo midele poko ya mangambo bangi batinda pena jipe kene kange na ndako na ye mais kola héritier mwa batinda jipe kanga ye fika muta mangambo potobeka muta sama kamana kofi njo kutu ya kofi kutu na to mona te kaka o azongisi mais o héritier pena a live donc porno penza o pena mona pena ke porno penza o pena tama pas mindele yango héritier la exhibition. Ok, merci beaucoup papa. En tout cas pena to sepe pena bloka bo pena isaka be pona tala kaka mais justice penza ya Congo penza o ya Fati en tout cas tout le monde a pena réaction pour ceux qui ba tiki momeso na bango na bata ba théâtre ndenge moko basi na biso nga basi na bango ba musicien basi bakoma basi na bango biso to somba ba CD mbongo wana kana basi. Ok, merci beaucoup vraiment. Oh, bonjour maman, Nali Bakou Tikobeta. Bonjour. Oui, oh eza site na biso Récit TV, oh toza on a déjà Récit TV chaîne moko ya bien. Lelo toza na sujet o tozolobela likambo ya ndeko héritier Watanabe. Na makambo awuti ko salema na yebi ke yo pe mwasi na ndengo yoki ke mninga na bino mwasi na yebi te réaction no ezani. Merci beaucoup papa. Moi li bako na beti beli na eli pe olansa ke mabeza. En tout cas eza kitoko te eza bien te. Yo obimina mwasi ozo filmer et pour publier yango. Tala na Bible écoute Bible lumbu na c'est sacré. C'est ça. Mais bolumbu na yo na bolumbu de ko mwasi ozo yo publier yango. Eza pena kitoko te bolingo sentiment za batumi balé sentiment batumi balé. Ko yo sentiment na biso puis mwasi ndene ko boya. Ayi c'est que ko filmer te. Ye de pas carrément je te lécherai pas. Ah tiens moi qu'est-ce que ça la bon. Mais autre part peut toko pesa mwasi faute parce que yo za femme mariée. Pourquoi ndinga ki obimana mobali Yeah, donc il mobile peut héritier peut c'est un marié non obimana mobile ya mutu eta ki yo za femme mariée ozana bana non mais aux autres tricher mobile na eta ki yo moi soko ko lobani héritier ne marié te héritier mbele biso banduma to pona biso mibali héritier marié te yo pe ndumba an mbele biso banduma to pona biso mibali te mbala lingi ngata ke na nduma na sa kopi na nga no ba lingi na sa ina boya mais moi c'est za moi ça libala non oh moi c'est za moi ça libala c'est ka nduma pe ani alinga ni makambo sa linga ngote nga longa bilamba te ay ko kitsa kaleson te ngo funa ni te tant ye da sensible mémie yebe moi tant moi sensible mémie ka ko faut ça nan papa faut te moi si faut te balé mais sentiment en tout cas ba bo sala héritier ça sentiment moi c'est pas un sentiment en tout cas on là qui on m'en casse OK c'est que moi ça va cher de c'est que yo pe bongo ça va te ça va cher de poule le ba moi conseil ni pour na bande ko passer oya mesana ko sala mabe asala mabe mesana ko sala malamu asala malamu so na bi mabe en tout cas bo limbi senga papa OK merci beaucoup maman.
Oui, le chat, tout ça système micro baladeur, bimo bomoni to qui réaction ya bandeko nyonso oba uti koloba pona makambo ya ndeko na biso héritier Watanabe oza star. Bon, on a un commentaire mingi te mais bino mo boyoki bandeko o balobi. Na pesi merci mingi na bino bat bozo soutenir biso, merci mingi na équipe na biso ya Récit TV, merci mingi na maman na biso, maman patron na Christa Poele na papa Bruno, pasta balobi ke mutema malamu papa tonda boboto. Merci mingi na bino, merci na bandeko nyonso bolingaka Hassan Mboma Julof. Bozite te na kokomela biso na ba commentaire na bino, to mona retoye ba place o mabeza ngana bongisa. Soki pe malamu eza, merci monsieur mabeza parce que nga linga remarque trop. So remarque ezate moi to ba mabe place to sala ezate. Merci mi bozala toujours branché na kata site na biso Récit TV et bo s'abonner massivement, je vous demande s'abonner massivement bozala déciter toujours na kata rendez-vous des stars makambo ne makambo. Je vous aime trop, bye.